nyonso ya magazine Bonda Ekolo oyo epesa kabino me information ya kitoko e kamba mibongo na ye moko le grand DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso ya mokolo ya lelo boyeba que rencontre ya Saint-Père na jeunesse congolaise na stade de Martyrs et salemaki na kitoko pe na ambiance nyonso tolanda élément oyo. Na troisième jour ya visite na ye na Kinshasa, Saint-Père akutanaki na jeunesse congolaise na stade de Martyrs oyo ezali plus grand stade ya RDC pe ezali parmi ba plus grand stade ya Afrique. Rencontre yango esalemaki na ambiance moko ya makasi kaka ndenge bozali komona bino moko plus de 80,000 catéchistes bazalaki ensemble na ba fidèles ya catholique pe na population congolaise. Saint-Père apesaki message ya boyokani liboso ya peuple congolais pe alobaki que olie ya koinana ya kobomana entre biso na biso esengeli tozala na bomoko pour que mboka na biso ekende liboso. Esengeli toyeba que RDC ezali plus jeune pays na Afrique na oyo etali tranche d'âge dont 60% ezali ba jeune ya moins de 24 ans pe 60% ya ba école ezali ba école catholique. Après rencontre na une jeunesse congolaise, rencontre de prière et salemaki na après-midi toujours ya mokolo ya jeudi, Pape François na ba prêtre, ba diacre, ba personne consacrée pe ba séminariste na cathédrale Notre-Dame du Congo. Yango biso awa tobeti kambunda. Société civile force vive ya Sud Kivu asalaki marche pacifique na Bukavu pona koloba non na tentative nyonso ya balkanisation na République démocratique du Congo tolanda reportage oyo. Société civile force vive ya Sud Kivu a organisé qui marche pacifique moko oyo esalemaki mokolo ya mercredi 1er février na Bukavu pona koloba non na tentative nyonso ya balkanisation na République démocratique du Congo. Memorandum epesamaki epai ya secrétaire général ya Nations Unies etangamaki liboso ya foule oyo ezalaki na place de l'indépendance na commune ya Kadutu epai ya moko ya ba organisateur ya manifestation oyo Jean Chrysostome Kijana. Na yango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a lancé appel moko ya mobilisation générale biso nyonso azimut contre agresseur. Pona kosilisa ba clôturaki marche pacifique oyo na tribune moko ya expression populaire bisika wapi ba habitat ya Bukavu ba exigaki fin ya guerre na est ya République démocratique du Congo. Yango biso awa tobetisi kambo. Na cadre ya visite ya Pape François na Kinshasa, Cardinal Fridolin Ambongo azali ko espérer ba élection ezala transparente pe crédible na ville province ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Tolanda élément oyo. Cardinal Fridolin Ambongo a s'exprimaki après homélie ya Pape François mercredi oyo ya le 1er février na Kinshasa. Archevêque métropolitain ya Kinshasa azali ko espérer que message ya Saint-Père tous réconciliés en Jésus-Christ na RDC ba élection ekozala crédible, transparente pe apaisée na mois ya décembre 2023. Fridolin Ambongo alobaki que azali ko espérer que visite ya Pape ezali moko ya encouragement liboso ya peuple congolais oyo azali na kati ya pasi ya lolenge na lolenge. Yango biso awa tobetisi kambunda. D'après opposant congolais Franck Diongo, Saint-Père a comme message moko na mokili mobimba ya kolobake non na balkanisation na République démocratique du Congo tolanda élément oyo. Boye ya Pape François na République démocratique du Congo d'après Franck Diogo oyo azali président ya parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP na Mukuse alobaki que peuple congolais azali ko espérer que Pape François a comme message na mokili mobimba pe RDC ekozala lisusu balkanisé te en fait pona ko organiser ba élection moko na délai constitutionnel. A déclaré ki yango mokolo ya mercredi 1er février na Kinshasa après message oyo ezalaki célébré epai ya Pape na aéroport ya Ndolo. Na suka na yango mwana mboka Franck Diogo alobaki pona ye
azali kozela implication ya Saint-Père pona kobimisa RDC na crise oyo yango biso tobetisi kambunda ko voyager partout na mikili ya poto ekoma nango je mukie kuna na quick travel visa to landa spot publicitaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse eza kaka moko, quick travel visa po awa nyonso ezosalema na petepe na vitesse moko ya kosakana te esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te quick travel visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko bandeko ya Congo bandeko ya Kinshasa papa mama ndeko quick travel visa en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc on a zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso quick travel visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto, au Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na quick travel visa. Dossier nayo et cause à la traiter na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence arrêt Betani na agence Nécropole premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete Dostine Ditombe mama sociale apesi merci na ye na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na ndenge Pape François aye ko visiter mboka ya République démocratique du Congo. Oui, je suis Madame Dostine Jitobe. Je suis de la fondation Dostine Jitobe, c'est Asbel. Je suis basée à Kinshasa, à Limete. Là, j'ai un message, mais normalement, on nous demande de parler à Lingala pour une bonne compréhension à tout le monde. Puisqu'il y a des mamans qui nous suivent, il y a des papas, il y a tout le monde qui nous suit. Maintenant, je voudrais bien parler à Lingala pour une bonne compréhension. Ngana pesi lelo yo mercredi le 1er février na leki lelo pour remercier d'abord chef de l'État qui est notre président de la République de la Congo démocratique. Donc na leki kopesa yena nous merci na Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci nanga ezali pona nini? Merci nanga ezali puisque depuis 1985 tomona pape lisusu na Congo te. Lelo ezali première fois oyo tomoni lisusu pape aya na Congo. Tozane sengo,
tomonaki ke Félix azobima tolobi ke ba voyage na ye eza pamba mais lelo tomoni fruit ya voyage na ye na poto puisque on disait à chaque fois que ndenge nini Félix nyonso qui est notre président à chaque fois azokenda bamboka mikili azokende luka nini nzoka nde abanda kokende koluka bakonzi koluka ke mboka na biso po ebonga po guerre oyo ezosila te toyebi ke ezali na batu bazali sima ya guerre mais lelo na kopesa Félix Tshisekedi Tshilombo merci papa Losako o bana Congo balobi Losako félicitations papa victoire olongi puisque pape malgré maladie na ye mais papa s'est donné la peine ya koya na Congo na mboka na biso baza ya Aseko Pascal baleli na secteur ya transport po balukela bango solution ya kokabola bango na transport tolanda elema ya aledewa ndeko ya Congo tika na yebisa yo ke ebele ya bato oyo ozali komona batremi boye bazali na esengo te tuna ngai nini bazali bongo bandeko ya Aseko oyo tolobaka Association des chauffeurs du Congo bakomi na esengo te komona ke misala na bango esika basalaka ekomi ya kobeba suite ya présence ya babisi ya Transco oyo ekomi koya ko indisposé bango bandeko oyo musala bango ezalaka ke bakrea parking na bango privé oyo bafutaka bataxi ya ndenge na ndenge na l'État kutu même ministre ya transport na ba service ya ndenge na ndenge bayebi bango mais ya kokamwa bamoni kaka esika bango oyo baexposaka bamituka na bango Transco pe akomi koya kotelema wana na prix moko ezosalaka bango lelo oyo bakoka ata kozwa bakliente yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo baleki ya Yezu po tokosaka te po tolukaka kimia boyoka ndenge nini babetisaki mbonda na parole biso totemi ya biso nyonso toza banja ya Aseko susi na biso toza na posa parking oyo eza privé ya biso ya Aseko toza na posa l'État alukila so solution po tomoni atie babisi a 0 mètre na biso biso tozosala musala te basi na biso bana na biso badepanaka na parking oyo ozomona ya muke oyo yango esungaka biso yango tosengi na ADG oyo aza mpona Transco ayokela biso mawa aluka baparking na ye atia Transco atika biso na babisi na biso ya mikie oyo ekendaka dumi mbaka na mungata atika biso na re na biso ya dumi mbaka na mongata parking oyo ya mbaka na mongata oyo eza na Pascal pembeni ya mai ya Mokali eza na plus de 800 familles oyo bavivraka awa mutu nyonso tute asalaka na Transco ye azocharge azotika CPO te CPO ezali contribution pour ordre oyo ezosalaka tozofuta bafrais de fonctionnement la police azwaka mbongo ane demia nyonso tu bazwaka mbongo awa na parking oyo bo biso toza kose fonctionner lisusu te ye aza l'État batiaka carburant te to ya carburant na station eza ya komata no wandenge telemi boye po kende mongata aller retour c'est 35 litres abeta calcul po na ye eza combien ye atie 5000 biso tozomema na 8000 francs omoni ke azo trouble biso yango to ya criminalité kosila te po bato nyonso bazozanga misala bakokende wapi awa tokosenga kaka na bakonzi ya mboka boyebake lokola bozwaka mpe bataxe na batransport privé esengeli mpe na bandeko ya Transco kozala motema malamu koluka kocreye parking oyo kopermettre ke bato bakoka kozala libre baya esika ozali me ya kotelemisa mituka na esika baninga oyo bavivraka boye esali pasi mpe mapo mabota na bango bafamille na bango bana na bango na bakelasi to bahopito bavivraka kaka lesiko esali vraiment pasi mingi tobetika mbunda artiste musicien l'international griot Miamon Putu Ebondo auti kokufa en scène kaka lokola ndenge papa wemba akufaki kuna na binja tolanda elema oyo ndeko ya Congo yebake auti kozongisa molimo na ye epa ya nkolo nzambe ndenge kaka papa wemba leve bokul akufaka sur scène à Abidjan boyebake le chanteur mis à mort Putu Ebondo azali lisusu na bomoi te
les célèbres chanteurs Poutou Ebondo Meso Meso alias Miyamor, griot international Awuti Kotika Mokina âge à 73 ans, Nyonso et Salemi après malaise Oyo Ayokaki sur scène, juste Netango Azalaki Kobeta concert Ndei Yandekonae ya Mwasi Oyo, Awuta Kibeko Kufaka Mikolo Oyo, Liwana ye, Nenge moko kakana papa Wemba Oyo esalemaki kuna na Abidjan la Côte d'Ivoire. Liwa ya Miyamor boyebake esali pasi monene na tribu Songe Oyo bazalaka na centre ya République démocratique du Congo pe lisusu na famille musicale congolaise mobimba pe na communauté Songe ya mokili mobimba. Azalaka artiste moko ya batalent ya makasi pe azalaka auteur-compositeur, chanteur, écrivain, conteur, danseur, producteur pe leader ya groupe Kasai All Star pe patron groupe tout grand Basokin Basonge de Kinshasa. Asali plus de 50 ans na scène pour na valoriser culture Songe partout dans Mokili. Na oyo etal histoire na ye esengeli boyeba ke Poutou Ebondo griot international abanda carrière na ye bomwana na Kasese village natal na ye la province ya Lomami akotaki Basokin awa na Kinshasa pe akomaki directeur artistique le 15 août 1983. Souci na ye ya makasi ezalaki ya komemaki Songe à travers groupe traditionnel moderne partout dans Mokili pe alongaki yango abinisa Mokili lokola Afrique, Europe, Amérique na banzembo lokola Musonge Mukelenge Bobolibo topé la mort de Miyamor boyebake atiki répertoire moko riche oyo ekoservi histoire mingi ya tradition Songe pasipo tobungisi moko ba musicien traditionnel ya makasi ya République démocratique du Congo tellement asala mingi awa tokokoka kobeta nyonso ya yete mais ya koketeli kaka ke Miyamor Poutou Ebondo abotama le 8 juillet 1950 pédagogue de formation ancien préfet de la Kabinda atiki veuve na ba orphelin que ce nom repose en paix biso mbonda école magazine d'actualité to présenter ba condoléances na biso la famille biologique na ye pe artistique mobimba ya Congo. Commandant Patrick Dipiarando musala kitoko kuna na commune ya Kimbanzeke atindi bakuluna na parquet to landa reportage oyo. Mona Congo bilombe oyo misato ozali komona lokola bazo bimisa bango kanzike baza kolata sultani po bakoma basango menzo kande bazali kotilika balo maboka ba magistrat po bango nde bakrea ba divagation ba désordre pe ba insécurité ndenge na ndenge awa la quartier Biyela mingi eskia commandant Jiparando Patrick Akumba Melaka tala bango yo lelo oyo ezali toyebi te soki ke millième fois ba oyo besali kotinda po bakendaka kosamba kule ba magistrat kasi ya pasi pe ya mawa bana ngo so bakei ba umelaka te bazongaka tala bango yeyo lelo apresente bango liboso ya kamera ya mbonda ekolo pona kolakisa leta amona ndenge nini atindaka bango bakendaka bilongo bota bilongo na bango oyo ayebi ke na kati ya bilongi oyo moko asala mabe kobanga te pusala pembeni bakodirige yo po okele kose plaindre par rapport mabe asalaka po lelo oyo bakokende boloko bapirige bafuta lomando ya mabe o basalaka boka ndenge nini abekisaki mbonda se minga olobeza te kaya parke yango oyo bazokende sikoyo po tolakisa bino ke toliaka mbongo bakolona te mpe towana posa na yango te ngai bakonzi na nga batindaki nga mpona kosala mosala ke na kopere na bakolona parce que na okoma na soso emalife te donc bango tout général Zuzu yeyo mpona yebisaki bino général Zuzu yeyo oyo général alliance ya barambwa ya barabe abarambwa yeyo ye ezala mbwa yokelaki mawa te sosoki moto azokela mbwa mawa te bongo yo moto ana wiplenya botole batelefone na baba oyo kutu koloba te roi nayasi bozwaki eda baimage yeyo roi moni roi ye wana donc bango tuka ya parke yango oyo bazokende otika bango ya boye ete ya mpe bino baoyo botikali bochange bacomportement boye kola kosala misala maboko po article 15 ya mboka oyo eza nango ebele biso awa tobetisika mbonda babita ya quartier Mombele baza kosenga na gouvernement congolais ayeba na kobongisela bango po oyo eza kokoze ba inondation kuna tolanda reportage oyo ndenge kaka tomonaka na commune ya Limete mingi na quartier Mombele ndenge bandeko bakufaka na bamvula ya makasi oyo ebekisamaka
bino moko botala pont yango yo rivière yango yo yango nde ezali base ya inondation oyo esalaki ke mombele bazinda makasi surtout kota Sankuru pe bandeko perdre nyonso tout yango lelo bandeko tango bamoni caméra mona ekolo baleli mingi na bakozi ya mboka bolukela bango solution eko permettre ke bango pe vivre la kimia lokola bakinois tout bakongolais surtout bisika bazali boyoka bino bonde nini babeti simbonda pont oyo nande bato bakufaki en tout cas eza pasi bato badindaka na bango mais biso toyebi te so botika biso tokufa nde ya kokufa po bokundaka biso toyebi te bafamille ezolela bokela biso mpenza mawa mpona terase bokirele biso totikali kaka boye mais loyenge lekaki ngana yaka koloba bolandela biso kaka basolution ya baquartier tozobukana tozolela toala place ya bien te mai edindaka todindaka lokola mai donc toye sur place ya mai donc mbula ebetaki ya dégâts bato bakufaki bamapango ekweyaki bato bazwa baka problème kilikili mais nasengaka soutien na bino l'état botika biso te po esali pasi komonda ndenge me mipo ya boye na 21e siècle esika oyo mombele toyokaka ke soi-disant balider ya ndenge na ndenge babimisa bafondation mingi ya lokuta mais eloko moko malonga basalaka ezali te mombele tanto bake lider ya malonga asalaka te botiaka tembe botala ndenge bokoma kosouffrir na bapo ya boye na 21e siècle c'est comme si balider bazalaka te mais lokola tomoni ke fondation Iber Mamba eyaki kosunga bana mombele surtout mpe ya kote oyo toyebi ke mikolo koya akoluka mpe moyen kosala bango point kitoko mpo baleka kitoko mais likambo oyo etali kirage ezosenga mingi na gouvernement kotalika bango po oyo esungaka mombele de part et autre po babima na niveau ya kapela biso awa tobetisika kokamwa bana ebele balingaka na bango lisusu kotanga te na ville province ya Kinshasa basepelaka na bango kaka kobota na koyiba tolanda reportage oyo na bokebi nyonso kobota elengi kaka ndenge balobaka na Kinshasa kasi kobokola ezalaka pe pasi lelo tokoma komona bapara mingi bakoma konéglige bana na bango toyebaka te responsabilité na bango ezalaka nini lelo tokoma komona bajene ebele bakoma komipesa na babombe bakoma komipesa na badrogue bakoma komipesa na masanga na kindumba na moyibi kasi soki otuni bango okomona ke bana wana bazalaka na bapara na bango nini yango esala que ba se retrouver na balabala boyo kandenge bapara mosusu balobaki bon il y a d'autres parents au bazar ba irresponsable il y a bineka via masanga via basi baza ba parents mosusu makoki ezati baza parents mosusu mimi utana base eza éducation tant yo parents zo éduquer mwana na yo na ndako na ndenge sengeli je ne pense pas aux ana posa wana ba camarades d'éducation azora na ndako akenda ailleurs azala toujours basé na éducation au ndako c'est influence pour les camarades surtout que za la kuna baba o soigner bango te kotangisa bango te ya bana baso ko parce que on va cadrer ka mwana na mala mwana na oke est-ce que tiki e kaka mwana ka okoti utema na yo utema mwana hein kote ya mwana kama te mwana na sima mwana ya mama yo koti na mama mwana utema nyeza mwana tokosenga kaka na bapara boyeba na koreedike bana na bino malamu kasi pe toyebi ke quelque part bana mosusu pe balekela bapara na mitu bana bongo para soki oremake ke mwana azali koyoka te mema ye lombangu na leta paske kuna bakopesa ye pe éducation ya malamu kasi biso pe bana esengeli toyeba ke tozali fitiri ya lobi tango bazali kotinda yo na kelasi bazali kolakisa yo musala ezali po na bolamu na yo moko biso awa tobeti mbonda tolanda rubrique na biso ya mokolo ya lelo po na nini boye avec Benjamin Kilunga nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko ngai pe komona ngai mama mo Kristo na Pascal mais l'église comme ebele na baveni pona bapase l'équipe ba esprit ba koma pe belé pona kaka balia pona ba vivre donc ba osale la présidente ba solo te l'église yango comme belé balabala momona di église ozo comprendre ce que nous écoutons au kota. Merci beaucoup ngai komona ngai Oscar Kamana lelo soki na balabala ekomi 4 églises 5 églises eloko ya liboso ezaya kolobinke soki ozaki na petit na yo bana ko betela mbunda
na peut-être banani ko betelo mbunda muno zo gérer bien té. Ça veut dire mais vous savez déjà s'éloigner ko s'éloigner tellement sika siki nani goût ya bunzambe c'est ko tikatena. C'est quoi ko kende nanu ba former yete ba selo ko moko songote mala moko asale groupe de prière. Groupe de prière mala moko andi ko mibenga lokola pasteur. C'est-à-dire eza bazo luka balar na bango moyen ya ko vivre moyen ko laisser mabota na bango parce que ceux qui bazali ke ba servir nzambe na veni moko ba ko sanga na bango nyonso place moko basa l'église moko po ba servir nzambe comme les intérêts ya mabota na bango na ba famille na bango yango zomona ba biloko wana biso moko toki ko sanga na église moko na quartier biso nyonso to proye sika moko mais omona kete omona baolandela bambongo na bango po basunga balibota na bango ba famille na bango basi na bango na bana monike bakaboli be église bongo mbonda ekolo esepelisi bino na banda kubisika bozali bateli bino bonne humeur to landa elema oyo ya mwana hii ina lingi fort du temps on fait depuis toi nous petit seconde tout monde est somme ba il faut na ba moyo bien et puis soit ça au moins de trop tout le monde là non ma ça moi bonjour bonjour gars pas il va pas il comment payez-vous abuta mapasa ça va pas pasa ndekine kumone Israël yeye wana bina tambo yo batunyo mutu loko yeba comme so ebedi oli awoza 5 caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri tiri Jesse Jemba abeteli biso lisolo nini Wilfried Samba likambo ya kini bopeto oyo magazine mbonda ekolo elobaka ntango nyonso tupo biso tolandaka mingi vision ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi parce que kongengisa Kinshasa ezali nde lokumu ya bakongolais nyonso tu et surtout que ezali capitale ya République démocratique du Congo yango esengeli tango tozali kosalela misala komela baji komela bamai toyebaka bisika kobwaka bosoto po toluka tongengisa Kinshasa yango Jesse Jemba koko chiri lisolo abeteli biso lelo oyo ya bamama oyo kokamwa na promenade boye Serlinda abwaki butele mabele reproche bamasa na ye somo Linda keba ao basalaka bongo te boni kimouta boye ko Linda yango boni ko mimi eske ngala uti mboka bwaka na poubelle awa tozali na Gombe yebaka yango wana baninga na ye balakisi Linda bosoto oyo Linda azali komema na ville province Kinshasa et surtout na Gombe ndenge nini abwaki babuta ya jus na balabala yango ezoko senga ke aye babisika kobwaka na esika oyo esengeli yo kandenge iso ezokende voilà bwaka na poubelle komi nyonso ezwage tobetisi monda mpona kili bopeto ekoma eloko oyo ekozala ya solo biso magazine monda ekolo yango tobetisi mbonda aliki koloba ke ntango ozali komela mai tobo ozali komela baji toboyi te me lukaka esika batie poubelle publique obwaka mpo epermettre ke Kinshasa engenga tala bino molelo oyo nde baplace ekomi partout nyonso oyo ezali korendre Kinshasa kaka bosoto mpe biso moko nde tolelaka na ngonga bamvula yango biso tobetisika mbonda tala ndenge tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele pona kolanda biso bon continuer na s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso mbonda école officielle et kosala biso kitoko makasi to fongoli ba porte pona bino nyonso oza na élément na yo oza na spot publicitaire oza na page rose benga biso na numéro oyo eza affiché na poste téléviseur na yo na sima ya caméra ezalaki bongo Igrid Mateta le mannequin pe Alain Dewa oyo azali DG ya mbonda ekolo ngana bino tokuta na mbala sima soki Yesu Kristu akozonga.